Chers fidèles Internet des Heurtech TV officielle, la chaîne des références, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Quand on a qui t'a juste pour nous donner des informations, des news, oh il y a vrai. On a quand la zone charge de côté de la siège, il y a des parce qu'on aura juste des informations. Là, je dis merci à mon papa Jean Pouika, Béa pour papa et la papa na Hartsavine, des gros bisous à toi. Lévi Kadogo de Paris, des gros bisous à toi. Harry Luboya, bonjour à toi, bonjour, il y a Vincent Samboué, Nazana Pasta Harry Luboya, Pasta Gili Bokwala. Nous avons développé la solution la politique, et politique, côté Nungu, Azana pour nous faire des détails, des précisions, des questions, des réponses à Pasta. Bonjour Pasta. Bonjour Maman Carmel Aladjo, bonjour Nabande Konyo Sobazolanda Biso, bonjour na Bishop Némi Kabeya depuis Montréal, bonjour na Alfred Kabongo, Bishop Yamamano Elikasa. Bonjour, na pasteur Jean-Marie Tiani depuis États-Unis d'Amérique. Na Pamboli, Papa Gabi, ya mère double en Allemagne. Na Pamboli, sous Maman Louise Kiambivanga, ya Papa Géant Vango. Merci. Ok, Pasteur, ça bonne idée. Non, idée, ça va. Au moins, tous en permanence, ça va. En tout cas, ça va. En tout cas, ça va. On m'a envoyé Simbaté dans beaucoup de monde, Pasteur. Comme quoi? Parce que côté passi tozo mbongo ezomona na te nyonso embe insécurité zongi na mboka takutoke ko betoke kanto bimi to katani to kokita ko leka diso tata quart de finale to comité na ebiso madame ndenge 1 ndenge to kenda coupe d'Afrique objectif est là qui mboka moka mutaobima champion même attendez bake bango mbalo na mboka moko engelo bake bamboka nyonso elongwe ba futerte engelo bake bamboka nyonso bakokite nde ba na pasi ba non jusqu'ici ça va. Le pays se porte en merveille. Makambozo kende comme il se doit, tout ça. Ngano te déplacer, tu es makoloté, tu es en transport. Ngano to zanité, tu es en bilamba. Donc on se sentir que évolution, ils ont salama comme il se doit, molo. Donc le pays se porte en merveille. En merveille, malgré nous sommes en merveille kaka. Malgré nous sommes comme quoi? C'est toujours lié, tout ça en banza jusqu'à maintenant toujours lié. Carmel, tu peux cette information. Toujours liaté na ndenge nini. Non, ngana lingaki oloba boye. Loba nangake eloko oyo peuple tozozela ndena nutomunité. Poko lia tozolia. Kotambola tozotambola. Tala santa bato bana kata permanence. Vous trouvez que non ça va. Mais oyo ndenge tozozolela ndena nuto comité na esika yango. Ne yango wana. Le président travaille. Il y a à peine 7 mois na pouvoir, non 6 mois na pouvoir. Donc tozo bunda. Si na 5e année na tozaka na ba perfection, tozaka na makambe belé ya kosala pour to vivre vraiment au biso tozoluka. C'est ça. Pour na bilan ça jour pour na bilan ça jour en tout cas positif. D'ailleurs ça continue. Pour quelqu'un qui a au moins 1625 jours pour 5 ans. Donc, tu ne jamais qualifié dans 100 jours. Mais déjà, dans les 5 premiers 100 jours, nous avons Kisasa, Betela, Roger Luma, l'isolo ya commerce, Betela, Jean-Michel Lokio, l'isolo ya Bokassa, Betela, Batunyoso, Bana Poto, la réalité, on est en salama. Donc, on doit comprendre que ça va. Nakata 100 jours, démocratie et s'appliquer comme il se doit. Nakata 100 jours, Makamwezo Salama, Nandenge ou Esengeli. On doit comprendre que l'évolution, ça va. Ça va. Ok. Ok, on a tout le monde qui est bandé surtout il y a qui normal. On a pour la bandela vraiment sans faute, président coup de chapeau. Bandela tout le monde est mais Marie Katolé, demain là ça va. Mais parce que tu as solo à gouvernement, jusqu'à maintenant gouvernement Zobi Maté, par exemple F Boza coincé par FCC. Naïbité. Non, Maman Carmel. Toza coincé na FCCT. Tu sais que le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Il n'y a pas de président. Il n'y a qu'un seul chef d'État. Mokonza Mboka na Congo aza moko. Félix Antoine Tshisekedi. Il y a une constitution, na peuple congolais, bapesi mandat, il y a ko diriger, il y a ko kamba Mboka oyo ndenge yango esengeli. C'est ça le vrai problème. Likambunde yango wana. En dehors de ça, il n'y a rien. Problème oyo biso to alaki nango. Tous les 5 ministères régaliens et les gars puisque la constitution de Mtepesi Mukonza Mboka et Yango. En dehors de ça,
il n'y a plus rien. En dehors na yango, tout ça qui n'a qu'à traitement, il y a individu sur individu, poste sur poste. Et si kato komaki, mais maman Carmel, n'engena yebisa bandeko bazolanda biso à l'étranger. Vous comprendre l'ambiance, tout ça na kata siège IDPS, on a siège Augustin Kabouya, donc il n'y a rien en face. N'engena yebisa bandeko oyo baolanda biso. Majorité oyo FCC abete la kitolo. Au moment na oyebisa bino lelo, carte baluki. Majorité lelo na cash. Bahati Lukwebo AFDC oyalaki na 109 députés. Alors G7 allait na 55. Zoya cash. Au moment où nous parlons, cash a égorgé au moins 254 députés sur 240 il y a FCC. Donc comprendre que dans les jours qui viennent, ma carte peut masolo mususu et kobetama. Donc c'est ça le problème. Donc bandeko babate la kimia, bandeko bazala l'aise. Nakoya koyebisa bino makamuso après na minuto Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à reprendre clé à main, à reprendre bâton et à commandement, n'a pas donné tout au Yazala Kinango comme besoin. Merci. Ma député Abachi Baza séparé en deux parties dans Bakiti na LFCC. Bakoti kala ndabo FCC pourquoi puisque muto ya signé qui contrat et yala qui modeste Bahati Lukwebo. Charge union son asimane bas indépendant. Le long le président Bahati Lukwebo a dévoilé, pas qu'on dévoilé vérité tout. Pour ça, on a RFI, que FCC a un plan machiavélique qui a mboka au balingi peuple congolais. Donc, place où il y a Monique Mouto, il y a travaillé malamu pour l'intérêt du peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, président Félix, c'est lui la réponse. Il y a peuple congolais ou bien la réponse, il y a Nzambe et pas peuple congolais. Donc le choix du peuple, Mouto peuple Lingaki, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'habite président, ma candidat président Félix, Namoni Akekozwa Matungulu a engagé. Et Matungulu a engagé qui Moutou ya Lamuka. Pourquoi? Maman Aladjo, Nangana Ebisayo, a dit Matungulu te. Matungulu c'est un Congolais. Matungulu a répondre à critère oyo musale bandai kosenga. Au moni président Félix, jusqu'ici, je pense que dans le bâton on a kata siège à IDPS. Atikali kosala nomination moko na sentiment te. To na plaisir te. Que le ko na za IDPS na loko tabango nyonso non. Oyo komi boalu ba chitunga. Ndenge kulutu nanga jibe mpia na lobaka. Donc ezali kamwamboka. OK. Siko li kamwamboka. Ezoko senga mutu nyonso o azana compétence ya kosala eloko nisika o esengeli yende mutu bakotia. Opposer la question likambo la muka. La muka c'est un concept. Le concepteur à la muka c'est Félix Antoine Tshisekedi. Yende kolo la muka. Oui. Papa tsena lobaka na biso tola la pongia ba bébé. Président Félix aya lobito sa nini to la muka. D'ailleurs opposition oyo Moutou a créé yango, Moutou a fomenté yango, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est lui le leader, c'est lui qui était, pardon, le leader. Il y a opposition, yango moni à répondre de Martin Faoulou depuis Est. Alors, la proposition na yo, et ça nango mabete. Mais aux députés élus, qui ont une assemblée, bongi sa motion en akuna c'est à nous, pour la démocratie. Yakondima tout comme Yakoboya. D'ailleurs, Nazan a besoin d'opposition à la makasi pour ngapena aider bango. C'est ça. Donc le problème, il y a la Mouka. La Mouka va perdre boussole pour Moutoyo. Il fallait conduire bango azali sona bangote. Nazonga na problème ndeko Fredi Matungulu. Ndeko Fredi Matungulu a le bien clair na RFI que na senga ndeko Félix Tshilombo pardon. Pourquoi? Puisque bisonde batuto déjoua qui est biso. On a sengi pardon pour ba PCE poste ou bien sengi pardon avant ba PCE poste. Bongo ndeko antipas mbusa nyamusi tanga lobaki ya jupe poste. Bongo ndeko musi tanga lobango que je n'ai jamais vu un homme honnête comme Félix. Azo ki poste. Mama Bazaïba. Oh lelo yo tozo benga ye mama Kalunga. Tango lobaka ngo na congrès na biso ya IDPS que Moïse est mort, Josué lève-toi, kotisa biso na terre promise. Yé pas zo ki poste. Mama Aladjo babundisaka vérité te. Babundisaka eloko na likambu na yango te. Biso ba mongo tolobaka kolelo kwa kufela kape eloko na ye. Lelo yo tango moni Fredi Matungulu alobi eloko yo, il a vite compris qu'elle n'a pas combattre vérité. Or vérité c'est le peuple, vérité c'est Dieu lui-même. Voilà.
Martin Fayulu a dit qu'il n'être pas président, ça va travailler ensemble. Mais il n'allait pas répondre aux moments Matungulu. Non, non, Ndeko Martin Fayulu, je pense que qualité ya Moussala o ya Sengelaki, a zo répondre na critère nangote. Ndeko Martin Fayulu a luka qui vérité des urnes. Oui, oui. Azela non likamba vérité des urnes. Mais Dieu merci les lots, Ndeko Martin Fayulu na zo yebisayo au perdre pédale. Pourquoi perdre pédale? Yo luka qui o mema mboka o na soulèvement. Maman Ladjo, na mboko tozana 450 tribus. Ceux qui soulèvent mes salami poto sukawapi. Na Rwanda baka mi bale batuti na bautu, babomana tilelo. Na Congo Brazzaville baka misatu, babembe bangala na ba Congo. Mais kende mona conflit tribal ya na Congo Brazzaville. Mboka oyo za béni. Yango yoki ndeko la mère Mendy a comparé Jésus-Christ le Seigneur oya bikisa biso, oya kufela biso, a comparé ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Alobi nazo mona ye lokola Christ. Batoune pourquoi? Wana mende umbalanga. Alobi il a accepté l'inacceptable pour sauver ce pays. Donc ndeko Félix andimaki yango ke ba voter na la peuple congolais abunda bitumba oyo à une seule condition. 1. Lokola zana nzambe. 2. Lokola zana peuple congolais tokokoma kino na suka pe mboka oyo et kokoma au beau port avec cet homme. Un autorité angolais ebisinga lobi vous les Congolais bon zete ya ko salaire bo raté cadeau yo nzamba pesibino. Na tune kadango nani abi ya ko zala na un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est un cadeau pour le peuple congolais. De 2, c'est lui qui était le candidat commun, pas de l'opposition, mais le candidat commun du peuple congolais. Yango lelo moni mutunyo so ya lamuka. Azongi na raison. Pe premièrement na bango bolimbisa. Antipas a dit ça. Muzito aloba yango lelo ndeko Fredi Matungulu. Azongi pe na pardon, a comprenant que bakosaka bango, ba melisaka bango libele na sapongi, lelo tango balamuki. Na biso mama Ladjo. Oui. Il faut zala na motema ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Oyoki? Na lobaka yango nyonso. Papa Etienne Tshisekedi alaki motema malamu te. Oh, mais tout nanga na yebisa yo. Politique oyo papa Etienne Tshisekedi alakisi yango Félix. Soki alakisaki yango ba politicien mususu nde mboko ebebi na lolendo nde pays de pese kufi. Non, non, non seulement moi na ye, ma comprenez que idéologie onga na nango. Lito onga na nango. Lelo so nga na zate. Moto ya kosala lito yo malamu, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Yango moni ba français ba lobi yango malamu que l'enfant fera mieux que son père. Et loko oyo moboti akoyi kosala te na malamu to na mabe, moi na sala yango fois 2. Na yebisa bato exemple Bemba Saolona, le père Janon, à sala prison makala Jean-Pierre Bemba sali CPI, pour moi que l'enfant fera mieux que son père. Nzamba pekisaka David atonga temple Salomon ya tongi yango. Et potentialité nyonso intelligence au papa tien alaki nango mukonga koba B52 asukisi maele na yeka na primature. Lelo Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, chef de l'État. L'enfant fera mieux que son père. Est-ce que pour M. Zakaria, le qui est Félix pour voir les APC pour ça mérité pour faire tout le bani pour M. Zakaria? Maman Ladjo. Oui. Ce qui m'a dit que Ndeko Tshilombo va PC pouvoir couper ça. Moi je suis un Congolais, je suis aussi jeune. Yebisanga politicien nini na mboka oyo. Nakende même plus loin. Je pèse bien mes mots. Bande ko baolandanga de partout. Politicien en Afrique azana base au IDPS anango. Même Donald Trump n'était signé en Angote. Même Donald Trump n'était signé azana base au Félix Tshisekedi en Angote. Ça je vous dis vrai. Je ne suis pas un fou, je sais ce que je dis et je pèse bien mes mots. Et l'UDPS c'est le parti unique en Afrique où il y a eu pouvoir. Après décès, il y a leader na bango. Au contraire, même dans l'orchestre, ceux qui leader à Koufi, même dans la famille, ceux qui leader à Koufi, famille, quand on a déséquilibre. Mais IDPS à vivre au contraire. Pas lui aujourd'hui. Il fait rire, Yangounza Karlibon et Zawapi. PDC, il y a papa, il est Zawapi. Impère, il y a maréchal Mobutu Zawapi. Où est aujourd'hui l'IDPS? Là où il se repose, Etienne Tshisekedi à Moulumba, il est en paix. Et si Kanyon Sazo Balukabazo, c'est que c'est Félix qui est le chef de l'État.
Je vous pose la question. Ce qui maréchal Mobutu a meki kose kwa siko ya tuni ba na ye. Bakoye bise Kongolo Mobutu akufa na 27 ans. Bakoye bisaye ke Niwa akufa na 38 ans. Bakoye bisaye ke Kongo akufa na 32 ans. Bakoye bisaye ke Manda akufa na 42 ans à Paris. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un politicien ici au pays où il y a Tikali Kotika héritage. Le col Etienne Tshisekedi pas Félix. Donc Etienne Tshisekedi, c'est un plus que même héros national. Pourquoi? Lumumba Salit et data même pas 10 ans. Mes pères sont là. Lita Lumumba Sala même pas 10 ans. Aujourd'hui les héros, Mouzé, un commerçant et vendeur, un voleur de partout, Yakoyi Bakaba Or. Litnae Sala combien de temps? Et Etienne Tshisekedi a lutté aujourd'hui 40 ans. Et puis devant qui? Devant le maréchal Mobutu. Puis à l'exhibition démocratie, puis le lot aux autres sentir que démocratie et continue Mboko à partir de cet homme. Et ces gens-là de la Mouka, entre autres Martin Fayoulou, Atindi apôtre Nadolf Mouzito Lobana RFI, que c'est Martin Fayoulou, l'héritier politique, Etienne Tshisekedi. Ça, c'est craché sur la mémoire de cet homme, Ben 50. La politique mon noble à Kangishen à Mouzito. Pourquoi? Maman Aladjo, oui. Qu'on confondre démocratie et anarchie. Yango Moni François Mitterrand en 88 à Lobaka, la démocratie c'est un luxe pour les Noirs. Mobutu à Lobaka, on a 66 habits, la démocratie n'est pas bon pour les Africains. Les preuves sont là aujourd'hui. Moutaouti n'impolitesse nanda kunaye, aleki nango na plateau. Moutaouti n'impolitesse na famille naye, les lots députés, alobi que nos présidents ont signé ordonnance, c'est qu'on a inconscience. Au contraire, Mobutu Alobaka en 66, le respect dit un chef c'est quelque chose de sacré. Lorsqu'un chef décide, il décide. Bango ba député basala qui 12 ans en assemblée. Nana tanga ikomba Joseph Kabila en assemblée. Et je vous pose la question, réponse Singamoko. Moutouya Kabila et Kokana ya Félix. Kabila dirigeait ce pays pendant 18 ans. À Katikelibi soit à faire bêter. Il n'a pas eu même le temps de se combiner dans la population naïe. Pour y mamba olobate. Mais à 6 mois de pouvoir à Félix, il a affronté la base combien de fois? Pour Oyebake, Mouto et Batubazolo Bazo coaché. Kabila Koka ko dirige Mbokote. Coaching a copié Félix à Ozango Wapi. Oyo Kabila sali pendant 18 ans, Félix a Osalango dans peu de mois. Kabila est parti commerce, et comment? Et le loto que tout à commerce. Kabila était ici pendant 18 ans, Bokassi à la Guinée. Dans ces pays, Nyonso est sa priorité. Tout, sauf rien. Oui. Liboumou est sa priorité, même que Salanzela est sa priorité. Donc on ne peut pas suivre plusieurs chèvres à la fois. Nous sommes dans les bons nombres de chemins. Oh, Tozo Kende, Toko Manango Bopo. Laissez Kabila tranquille. Il a fait son temps. À José de la Galate, chapitre 6, verset 5. Donc, c'est-à-dire à chacun sa peine. Le moment viendra, ce qu'il a fait, il payera ça. Merci. Basta. Basta. Mambozoloba. Tu peux assurer sécurité na ya opéan comment? Totikala koloba likamu ya ko assurer sécurité te. Ouais. Oui. Totikala koloba yango te. Ezana ni clause ni accord au Salama. Le chef de l'État a répondu à Lubumbashi na Christophe Boisbouvier. Naturellement le chef de l'État. Or, il y a là qui question moko piégé. Alobi ouité, alobi je suis le chef de l'État plein. Il y a une différence entre plein et complet. Et moi wana yango bomi FCC. Bibwele ya FCC bakanisa kike Kabila nde mutaza na même mise na pouvoir. Oh Serge Chifo. Masolo Kabila ndako sola na président Félix yango tando yebisa bampate na ye. Tango bampate ba comprendre babi oh nzoka mambesa boy. Alors Tolanda Guidi, Tolanda Congo, Bango a signé charte la fidélité d'un individu, mais Félix a signé charte la fidélité d'un peuple congolais. Voilà la différence. Ok. Apaisez-vous mes frères et sœurs, mes parents qui sont encore à l'étranger. Boyoka oyosolo bamanamboka te. Nalinga kina lo balikambo candidature ya Alexis Tambwe Mwamba. Otuni ngangote madame. Nalobi na yo chef de l'État aloba ki yango clair.
toza na besoin ya mutu oyo azokisi peuple congolais te. Madame, na fongo la parenthèse, moko naza évangéliste. Oui. Bible lobi Joseph tanga kutena bande en Égypte sans que bango baye baye. A se rappeler directement na mabe basalaka ye. Pourquoi? Mabe zonga kana mutu a mutu rapidement. Kombo ya tamwe mwamba e uti ko bimisla biso makambo ebele. D'abord, papa ya Alexis a uti ko finga bino ba journaliste ba minable bato apasi. Po ya koka ya bonga ya zana mosolo. Il était le DG de l'OFIDA. OFIDA ya ngom teboti ba DGI ba DGM. Il a amassé de l'argent dans ces pays. Vous comprenez? Papa yo tambwe mwamba. Makambo yo mamo ya portefeuille ya salibiso to yebit. Tozo CKFCC makasi. Omoni nenge président Félix abesimno système à 4-4D. Basali ballon bokanisa ki akokima nzoka tiki bino. Bobimi orge. Bomoni. Bowela ki coalition. Bokanisa ki biso to kendaki na bino. Totika ki. Te tala nene to bimisi bangorge. Tamwe mwamba yakata na GD ya Lembao. Ata na tera bondo sala campagne robi matin. Nambula na yo tata. Eri yango esengela ko so ata retraite. Nambula na yo. Né en 1943. Lelo so komi na 76 ans. Ozape na bakokoso. Libanda mboka. Soki badu yo. Yo ko sa tambula mitano to kei. Tata. Yo muto chela ka mokonza mboka bikonongo. Alexis Tamwe Mwamba. Oboya kadio mindongala bimaboloko. Yo kanisi potana biso sili biso na mitema. Ozui pepo kei na este. To zelaki yo tio ye dio mya bima. Ndenge pe tozo sa mama ministre ya portefeuille. Mbula nyonso kobika okoya kokuta mokanda na mesa. Pe basi bafundi yo okosamba. Akosamba ko basi bafundi ye. Bango bakanisa ki ete mboka oyo Kabila tikelaki bango nyonso. C'est que bazo mériter suko ça na mboka ote. Mais na lobi na yo mutu lokola Shadari. Ya kocha papier sikani mba pona ye. Mutu lokola Mova Sakane bakatana atata. Ami pesa kombo ye likofi ya Kabila. Nzoka Félix nzoka likofi ya ba Congolais pa bimi. Nana kotia mokolo te pa epa ya Mova Sakane bima na mboko. Moto te mama. Nazolo bana yo charge ya peuple congolais. Ezana mapeka tato yo Félix Antoine Tshisekedi. Yende mutazome mamokumba nyoso ya mboka. Yango omoni na mwa kitoko na ya kotelaki na bokonzi. Ebandio salo kwa kokitate. Oh, charge leki. Mais mokumba. Yango monaki na bolangala na yelo bakabiso ba mongo. Bolangala na ya kotaki na ngone bonga bokonzi. Ebandi kokita. Po bato bakansaka IDPS eza parti ya baluba. Te. IDPS eza parti national. Oye sangisi biso nyonso. Et pas une abisso wa tribalisme ezate. Awa nazo sosola wa mongote. Bokila lokonde fa pekato. Bato sokola bato somanya. Donc yo kaniso balobi bongo te. Bande konanga baluba bazao. Bayaka bazao. Ba Congo bazao. Bisope ba mongo tozao. Ndo moni ndeko Fayulu politique ya muke. Ndeko Antipasi Mbusa longba na ya wa lobi. Ndeko Moïse lo bato geta mukonza mboka lobi. Ndeko Matungula Dieu bonga. Pas Dieu bonga ya malonga. Yaya azo kamba bamboka mine. C'est pas moins de 150 000 $ par mois. Pe niveau na ye faut soka kiti na mboka faut tapis rouge. Ah, Tshisekedi. O motema malamu alolenge nini? Bato bafingi yo. Pe oju yo lobi sala mosala. Pe yo kande ko Matungulu. Ah ngai. Abiboli misanga peuple congolais. Mokonza mboka limbisanga. To botola kayo ebonga banda Genève. To tripoter nzoka réseau landi biso yo kaka lelo batuye bongo la muka abiboti kanga masolo la muka ndeko nazolo bate bongo lelo ndeko fa lelo koni azo sala esika zala ki gérant na fade ninga aussi Samuel Eto'o sa teke hotel na ye et dans l'année Samuel Eto'o bongo ya ye ya ye ndeko Samuel Eto'o sa teke hotel na ye omoni abeti miso abite na luka musale pa Chilombo. Ndeko Francis Kalomba bindenge na ye yango wana esika nyonso ya afanda kapanza kabato akabola kibiso na moninga yo kanisi ndeko Bemba okoko position ne bakata na monene wana yo kanisa kokoka yango c'est mot de faire ce valentio mama liloba suka na zebisa bandeko bobatela kimia gouvernement eza mwana ya liboso ya ndeko Félix akoko botela yibi botela te akobotela yepe na banani yango azolengela mwa kushi mwa épingle tango mwana kobima
azanga poudre kopota na nzoto te bobatela kimia gouvernement ekobima mboka eza malonga tozo kosala musala na ndengo esengeli makelele nyonso oyo bato batiaki bakomi na suka nayebisaka Kabila okolisa suki otika mandefu ekoma pembe suka na yo kokende akei nayebisi pa Alexis Tambwe Mwamba otia zazu na mutu yo kaniso zaka gelengi nzoko so pusani ebonga wana yote signature suka ya mboko ndeko Chilombo complot nyonso bozana yango yozwa omonde nzamba confondre bino na primature omoni lelo ndeko Félix yona botoli majorité 254 députés na lobi na yo atabo mati atabo kiti liso nzambe za na mboko oyo ndeko Kabila toyebaki yo kanisa to sekisaki otina suka lino na bomba ki mwa likofi tango bimina nyata yo tango yo kendeki na Namibie voyage à suko salaki ba chef de l'état OK koyebisa bango je ne suis pas venir vous dire un au revoir mais à bientôt nzoka biso to zonga ki to fandeli yo okanisa ki okoko satane ngo nyatami okimiki ngakati jelemite ba dromi likolo otiaki tembe okosuka yo kanisiriki ba oyo sakanaki na bango yo sakana IDPS eza partie mortelle akomona koya Yesu Masia. Numéro de téléphone pasteur. Bande konyoso baza na posa ko zwangai zwanga na plus 243 89 57 70 570 89 57 70 570 mbote nanga na mama Marie Jeanne nkuta na Ottawa mbote nangai na moninga nanga Cédric Kibope na Londres ya Yves Bouboul limete yangoyo bino nde batu bobanda musalo oyo mbote na yo siko zali bande konyoso bana besoin na biso numéro yango wana toza pe na posa boti ya biso maboko yo bokechu ngana kotika yote lokola yo finga papa Tshisekedi na lingaki na loba bololende zo sala yo biso ba mongo toloba kamisesengano yo zo mokanda po na IDPS yo zo finga Félix tangu yo zo mela café à mobibi ezanga sukali na ntuka Félix azo déjeuner na table tangu yo zo lubankai in Équateur Félix azo mat avion yo atamboko yo komi loko a paradis yo zane loko yo ko sala te certificat te brevet te diplôme te mela ka masanga ndenge zo mela libumu komi loko la mokola twiki ndoki omoni ndenge komi. On est à bas propos ya pasteur mwana ba reproche to ba remarque numéro pastezano komelio mizana akore pour bengi akore répondre à bino. Là j'ai dit merci à Jonathan qui derrière la caméra, pourquoi pas Andy Louisa, merci à toi, merci à mon papa Jean-Paul Kabea, pourquoi pas Lévi Kadogodé, Paris, des gros bisous à toi et là de gros bisous à toi. Quand ça m'a Carmela, on se voit sur nouveau numéro. Bye bye.